awa na ekoloba pas seulement en tant que député, awa na ekoloba pas seulement en tant que congolais, awa na ekoloba en tant que notable Nkongo. Tango moninga na lati posani ya mabwe na ye na bokoko na ngai nyonso. Bino ba ebozi pouvoir sans boyeba histoire ya Congo. Na lingi na sala bino rappel historique. Atanga papa Diangenda na centre d'accueil. Mobutu akozwa parole. Alobi soki nga lelo naza président de la République. Papa alali wana ne mutu ayebisaka ngai. Papa na nani? Papa Diangenda. Biso bana na ye, bakoko na ye, toza batoki ko banga lisusu te pona likambo ya prison basi bafutela bisongo na Fumuki Mbangu. Il est le guide des noirs, la race noire. Le guide c'est Fumuki Mbangu. C'est lui le guide. Et la réincarnation, makambo una lo bana bite soboye biango. Bolokami. Bolokami ne loko bosali ya ko humilier papa Simon. Il n'a pas droit à l'humiliation. Pouvoir au Bozanango le Zaye. Parce que le pouvoir au Congo, les Zakoulés en Kamba, on a Zoloba. Ceux qui ont de Congo Brazzaville, il y a une salanine. C'est par invitation. Et puis, église des Zakuna. Beaucoup empêché par rapport à quoi? Je prends le monde en témoin. Des j'aime au monde à la bino. Des j'aime. Tobanino na bino. Et ensuite, il y a bino bata présidence. Félix, yo lingi biso ba Congo to benga na IDPS na Congo central. O lingi yango ke to lamuki na tongo to boyi na biso IDPS na Congo central. Papa na biso ye wana basakana na libota wana te. Ko banda maréchal basakana la bango te. Ozi papa Diangenda, papa Dialungana, papa Kisolokele, to na papa Simo basakana na libota wana te. Bazana mabomba miyamboka oyo. Kinkunza kya kinkunza. C'est que pouvoir est comme on a souka. C'est que pouvoir n'andimi mambo papa lobaki. Papa Simon lobi 2023 oyo. Nyoso tozo bandelango a 0. Yango yo. Bomoni bitrisha trisha. Hein? Via Fayulu. Au moins ba conséquence. La conséquence on se appelle abiso peuple. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie, Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Awa na ekoloba pas seulement en tant que député, awa na ekoloba pas seulement en tant que congolais, awa na ekoloba en tant que notable Nkongo. Je répète, notable Nkongo. Na ekoloba wana. Tango moninga na lati posani ya mabwe na ye na bokoko na ngai nyonso. Bino ba ebozi pouvoir sans boyeba histoire ya Congo. Na lingi na sala bino rappel historique.
na matanga papa Diangenda na centre d'accueil. Mobutu akozwa parole. Alobi soki nga lelo naza président de la République. Papa alali wana ne mutayebisaka ngai. Papa na nani? Papa Diangenda. Bandeko na ngai. Le patron spirituel ya Congo s'appelle Fumu Kimbangu. Il en a payé na nzoto pe na molimo 30 ans de prison. Biso bana na ye bakoko na ye toza batoki ko banga lisusu te pona likambo ya prison basi bafutela bisongo na Fumu Kimbangu. Il est le guide des noirs, la race noire. Le guide c'est Fumu Kimbangu. C'est lui le guide. Bongo sikoyo. Oh lelo aza na nkamba. Papa Simon. Il est la seconde réincarnation. Ya Fumu Kimbangu. Botala est forme. Botala est longi. Mais c'est Kimbangu lui-même. Fumu Kimbangu yemoko. Biso tozabana. Tomonaka Fumu Kimbangu te. Tomonaka ena bilili ya photo. Nenge azalaka na prison na ba photo wana. Mais soko tali photo ya Fumu Kimbangu. Otali photo à l'actuel papa Nabiso. Papa Simo, c'est identique. Si le plan identitaire, bazandenge moko. Ça veut dire, c'est la deuxième réincarnation. Ya Fumu Kimbangu. La continuité de la lutte de l'homme noir. Yo su pouvoir obi makamona tendengeni. Jamais oko diriger Congo, soko ebi histoire à Congo te. Mbuta Kasa, Kasavubu, azalaki catholique. Mais pour la lutte du Congo, andimaki asangana na Thomas Kanza, na Banzenza Landu, qui étaient des ngundistes. Qui étaient des ngundistes. Ba yebaki déjà makambu ya Congo. Na kati ya spiritualité. Mais Kasavubu azalaki ngundiste. Azalaki catholique. Lokola ngai pe. Mais pour la cause du Congo, andimaki asangana na Banzenza Landu, Thomas Kanza, qui étaient des ngundistes, qui invoquaient déjà Fumu Kimbangu. On a tout libéré Congo. Et la libération du Congo est partie, n'est-ce pas, des ngundistes. Ngunza tete! Ngunza tete! C'est Fumu Kimbangu. Le premier ngundiste. Bambumba Philippe Bakoya. Papa Mpadi Bakoya. Papa Masambukili Bakoya. Oh Bakoya ko bunda bitumba moto moindo. Mais libération ya race noire a comme guide Fumu Kimbangu. Et la réincarnation. Makambo una oloba na bite soboye biango. Bolokami. Bolokami ne loko bosali ya ko humilier papa Simon. Il n'a pas droit à l'humiliation. Pouvoir au Bosalango le zaye. Parce que le pouvoir au Congo, les Kamba, on a zoloba. On a zoloba pour les pou. Makambo za makamba kolobate. Bomi ko tinda bisoto loba. Pona, je ne comprends pas. Ezani ni pouvoir en. Nyonso bomi ko simba et comme Sony et comme Mawa. Na ebisi bino mbala suka bato a DGM. Boromona mbado bakoso. Naloba kango tango nyonso. Baye babambaka nzoto ya papa Diangenda mabanga bakufa bango nyonso. Famille wana basakanaka nango te. Banda maréchal. Même moi azana ngambo awa. Les derniers dinosaures de l'Afrique centrale. Azana respect na papa Simon. Ayebi. Ce cas de Congo Brazzaville. C'est par invitation. Et puis, église Zakuna. Beaucoup empêché par rapport à quoi? Je prends le monde en témoin. Des j'aime Romona la bino. Des j'aime. Tobani on a bino. Et ensuite, na ye na bino bata présidence. Félix. Yo lingi biso ba Congo to benga na IDPS na Congo central. Olingiango. Que to lamuki na tongo to boy na biso IDPS na Congo central. Papa na biso ye wana. Basakana na libota wana te. Kobanda maréchal basakana la bangote. Ozi papa Diangenda, papa Dialungana, papa Kisolokele. Tuena papa Simo basakana na libota wana te. Bazana mabomba miyamboka oyo. Kingunza kya kingunza. Boebitina nangote. Bana nyonso église kimbangise. Bino boebitina.
boyebi ntina ya papa moyindo nyonso oyo aza na mokili gidi na biso eza nkamba sikoyo omoni bolingi bokende komeka so na nkamba bolingi bomeka so na nkamba seke pouvoir ekomi nango na suka seke pouvoir nandimi mambo papa alobaki papa Simon alobi 2023 oyo nyonso tozobandela yango a zero yango oyo bomoni bitrisha trisha via fayulu omona baconséquence ozozwa mpe na biso peuple tala makambo ezoleka na este bana ya Congo boyeba yango soki bomoni papa Simon atiki nkamba aye kofanda na centre d'accueil seke mboka eza na nungunungu bomemi ye lukuta na lukuta tokendaka na centenaire chaque le 6 avril ekokoma journée chômée tala eloko ya motu ya Félix olingi kozwa orate yango esili orate esika bafandisaki mwa pouvoir no oyo ntango oyo olaki biso chaque le 6 avril tokocelebre mvuluzi mfumuki mbangu oyo aza lokumu ya Afrika oyo aza lokumu ya mokili ndenge tozokende boye du 3 février au 15 mars akomi grand soleil central c'est-à-dire baki koinvoke partout bainvokaka ye partout ntango tobimi na centenaire soki oyebi mabomba ya mboka oyo okosaka na papa Simon te okoyimile papa Simon te brazango mpo azokende eza invitation ya moninga no sasu président lokola yo tala ntango akomi na sasu na braza nde bayambi ye tala nde bayambi ye papa nga nafukami biso bayinzo tofukami mpoya tofukami na likambo esalami soki Félix ayebi ntina na yo te biso toyebi ntina na yo yango tofukami kumpatria kingunza kya kingunza kakika Kongo nafukami mpo na biso bilenge nyonso ya Congo nafukami mpo na biso bilenge nyonso ya Afrika nafukami papa o basali yo na beach ngobila papa nafukami mpo na biso bayindo nyonso nafukami kingunza kya kingunza bayebi te papa yo nde kimbangu bayebi yo te bayebi te papa yo nde source ya pouvoir bayebi te papa yo guide ya homme noir tosengi bolimbisi na papa Simon bana kimbangu nyonso bana nkamba bofukama tosenga bolimbisi baye bazokamba biso bayebi Congo te je le confirme que boyebi Congo te soki boyebaki Congo bokosala makambo te Etienne Tshisekedi ayebi Congo ayebaki Congo Kibasa Maliba Mbwankiem Tshisekedi yambo te babanda makambo na bango bakendaka na nkamba bayebisi cardinal Malula toke na nkamba tomona papa Diangenda bongo bino bana omone loka lokoso kaka koyiba na koyiba corruption na corruption autorité de l'état ezali susu te kofinga na kofinga vous êtes maudits cette fois-ci je maudis le régime de Tshisekedi je maudis le régime de Tshisekedi je maudis ce régime esili na kombo ya fumuki mbangu régime ya Tshisekedi etikali na 5 mois na déclaré yango par la puissance des ancêtres je déclare la parole c'est le pouvoir botikali na 5 mois régime suki peuple botele mabobanga lisusu te c'est la fin du régime bosimbi biso ba Congo source ya pouvoir fumuki mbangu mutakasa mulele na beleli bino nyonso Tshisekedi wa mulumba na beleli bino parce que soko tuni Tshisekedi question dans la dimension mystique olobi boni akozongisa réellement l'enfant a échoué ça nous sommes convaincus mon fils a échoué yoka réponse Tshisekedi a opesa biso régime échoué tokobanga bino te bokosaka bato tokokanga ye tokoenleve ye tokoboma ye soko kokanga kanga na yo soko kosimba simba na yo boni bokosa biso na baintimidation lukuta maetatana lakisaka biso tobanga mutu te quand il s'agit de la démocratie quand il s'agit du Congo les intérêts du Congo d'abord bino le peuple d'abord et comme libumu
le peuple d'abord comme il foufou na mna masango boliaka. Faites attention à Papa Simon. Faites attention. Bana kamba nyoso bozala kotelema. Bana kamba nyoso bozala kotelema. Balingi ba sakana na biso. Tango kabolaka pouvoir de Mukongo bomona kaswaka. Les Bakongo sont nommés. Combien les ministres sont Bakongo? To pesi bino bomoy. Félix ngala peso bomoy na ngai. Daniel Saf. Hein? IDPS to pesi bino bomoy na biso. To ko diminuer bino na Kinshasa awa. Biso bakolo Kinshasa. Biso bakolo Kinshasa. Deuxième, banda maréchal à nos jours. Bosi boyoka Papa Simon aye depuis que bomona mutu pona katsala akende Congo Brazzaville faut passeport. Kusakanaka na mutu. Kusakanaka na mutu. Yango bino bosi libabe. Bolongwe na mbongo siko Papa Simon. Papa Simon, votre régime a pris fin. Dès le jour oyo bosali buzo bana keye akatisate. Bomoni puissance na ye Sasuye Mora Senga Katissa. Vous ignorez le spirituel. Bokonsi, le pouvoir marche avec la spiritualité. Soko ebi bonzambete oko kambaka te. Bayakala, yambote basala makambu. Babandeko kende pa ba profeta. Profeta Elio Lobinini, profeta Lobinini. Bino boyi makambu na te. Bokoti na kata whisky, kolia, nini, bambongo, les matériels c'est rien. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Ce n'est pas le matériel qui engendre le spirituel. Bobi makamute. Vous avez pouvoir en dégainer. Leur corso dans leur corso. Donc, sur le plan administratif, on appelle ça l'amateurisme. Vous avez amateur. Vous avez rien. Vous avez remplacé bino. Vous avez échoué. L'IDPS a échoué. L'Union sacrée a échoué. Félix a échoué. Nalingena sukisa na mae masalami Papa Simon lingo katisa ba stopeye. Tala ndenge bokomi koloko talibabe. Na mawa na koseka na kotala bato bawela ki pouvoir bazionga ka bongo te. Nous préparons. Siko bino boyana bino ka bongo. Carnet d'adresse zate et loko zate mbango pas Kagame. Moni, hein? Alors, ici, je vous dis, Bokeba na Bakongo. Nazongisi matondo. Et pas à Kouloutou Nanga Dio Mindongala. Ah, Baka. Na bengi na ba mikolo nyosa Bakongo. Tola nanzela ya Kouloutou Nanga Dio Mindongala. Mukongo nyosa se prononcer na Likambo. Bonibo Sarana, c'est pas mon action, ba même. Les Mukongo, c'est le peuple le plus éveillé. Parce qu'à Yebi Maema Bombama. Parce que Zana Kata Bonzambe, au monde ici Gobino, Webi Namno Bonzambe Mote, Bokeko Simba passe ba Simba raté. Oh, Moutongo Payam Tasungi Bino, c'est Nieza Kimbangu, Yakimbangi, l'église Kimbangise. Denis Kadim, Aliara communion à Saint-Michel. Mais Boyana Lukuta, oh, Denis Kadima, Kimbangise, Bandima na Bango. Bosakani na papa na biso na Lukuta Misini. Bosakani na papa na biso na Prometa Misini. Bon, tu refinances l'église, tu repèses un bon la lingomba, tu resala boy. Si vous voulez toucher la dignité, bolongba, bino boy bitumba kimbangu, boy biango, bitumba kimbangu se résume en un mot, la dignité de l'homme noir. Quelle est la dignité papa na biso? La dignité de l'homme noir. Bitumba kimbangu yango wana. Bana kamba na pesi bino no sombote place bozali, toza la veille. Na dignité papa na biso. En aucun jour boko humilier. Bon mekate en aucun jour. Kakika konko. Kingonza. Yakimbangu. Kiambumba Philippe. Kingonza. Papa Mpadi. Kiamatea Mwanda. Kingonza. Yana ngadio mindongala. Yana ngalongwa mambo IDPS wala. Longwa mambo Union sacrée. Longwa. Le nom de Diomi, c'est un nom sacré. Le premier bourgmestre à commune à Kassavoubou, il s'appelle Gaston Diomi. Yende Moutou. Asala qui est avocat croqué à Awa. Dans la langue, Sabino Koura, boutique na mnoga na 5 mois. Boya au début, no boye batte, faut boutique la bongo kinde, hein? Bossi bokei. Boké déjà. Na osuki sana mwanze mo na zemba mikolo. Na habite so na royemba mwanze mbwana.
Katumbi songisa ye na kananga, songisa ye na mbujima, songisa ye na kananga, songisa ye na mbujima. Bino bobaki opposition ezate nzungwe kotoko, opposition bandi, opposition yangoyo, le symbole de la lutte et de l'opposition, les descendants valables de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yeyo, tumba pine, tumbelo roboe, ngayo, mwana bitinda peuple. Mbote na papa Simon, mbote na papa Zako, biso yo bana totelemi. Soki opekisi biso te mitalio papa. Bana nkamba totelemi. Ya biso ko tu papa bomekate. Bomekate, tosuki sabino. Denis Sassou Nguesso, na benga le dernier dinosaure de l'Afrique centrale, na pesio mbote papa. Na comprendre pourquoi ozofana na ngwende nao. Ozana mabe na yo, ozana ba défaut na yo, mais tu as du respect au sacré. Papa Simon est sacré. Nkamba est sacré. Ce qui bozana matoya royoka, boyoka. Nasuki wana. Kinkunza kya kinkunza. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Pana